Évangile c'est Roger Baka. Bémission na uchotala ngamoko nataki ma bémission awa par rapport ya ba prophétie au utaki loba bien que aussi taki kombo motote na prophétie wana mais et tomber peka juste makambo bandaya ko loba na oloba ki wana ekokisa mipe par rapport ya obaki servante mort de Dieu ko kufa na émission ezaki na mois de mai je crois ça qu'on a ndeko Flavien. Et puis to perda qui paye papa Olangi et kolanda na mois de mai au lobby lisusu ke ozomo la servante de Dieu moko akokufa lisusu ya munene maman Olangi pe aoti kokufa atiki biso ndena boye eloko zo sala souci ezali est-ce que peuple congolais na oya moni déjà sa yoki soki to yebisi o nzamba sa koloba ne sengali atambola est-ce que akoyoka na ba pasteur mi baleli susu bazolinga bakende soki tolobi to benga to yebisa est-ce que bakoyoka mama maloba na Nzambe ezali lokola nkona soki utili kolo lokola mayambule koyi na mabele epola kananu na mabele mais tango za kopola bato baza kochola tango za kopola na mabele baza kofinga mosakoli tango za kopola na mabele baza koseka mosakoli mais tango baza koseka mosakoli na se na mabele musala ezo salema. Saint-Esprit, nous te dédions ces supports. Laisse que partout où ces supports va passer, que ta puissance soit téléportée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Remplis-nous par ton esprit, afin que nous puissions parler de ta part. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, grand merci à tous les internautes. Cléboa, www.cléboa.com. Merci à De la Nation, merci à Pichu Mangaya, merci à la grande équipe des Cléboa. Là, je vois Herman Emporio et à toutes ces personnes qui nous tiennent la main forte, à tous les abonnés et à tous les internautes. Batutu Obozoa Libaku, Yakolanda Biso, l'émission Lelo. Émission Lolo et qui moi parce que nous recevons pour vous un serviteur de Dieu. Il s'agit bel et bien de l'évangéliste Roger Baka. Donc c'est avec lui que nous allons dérouler cette émission. Bonjour papa. Shalom, bonjour maman, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse aussi tous ceux qui nous suivent à partir de la maison. Que la grâce de l'Éternel traverse aussi vous qui êtes en train de nous suivre. Comme nous le disons toujours en toute simplicité, nous répondons à quiconque nous demande quelle est l'espérance de notre salut. Zamba pambola yo na mwangonga muke oyo tika ete nkolo na bilembo abaki sali susu exception na vina yo oyo comme la batunyo so et comme la susu yo te na kombo na Yesu. OK, amen. J'espère que bato pe botali bolobi pe amen. Bon, serviteur de Dieu, évangile c'est Roger Baka. Bémission na uchotala ngamoko nataki ma bémission awa par rapport ya ba prophétie au utaki loba bien que aussi taki kombo motote na prophétie wana mais et tomber peka juste makambo bandaya ko loba na oloba ki wana ekokisa mipe par rapport ya obaki servante mort de Dieu ko kufa na émission ezaki na mois de mai je crois ça qu'on a ndeko Flavien. Et puis to perda qui paye papa Olangi et kolanda na mois de mai au lobby lisusu ke ozomo la servante de Dieu moko akokufa lisusu ya munene maman Olangi pe aoti kokufa atiki biso obaki mu pepe ko bana de première rite à 17e ré na nyoso wana o lobaki wana peuple de Dieu et s'attendre na nini bato nyoso bazo kolanda na pamboli nkolo tozongisi lokume pa ina Nzambe. La Bible dit dans le livre, il y a 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2 au verset 3. En effet, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Personne ne les comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Or, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 au verset 9 et le Biboué. Nous prêchons la sagesse mystérieuse de Dieu, cachée, révélé depuis des siècles, aujourd'hui pour nous qui sommes arrivés à la fin. Sagesse qu'aucun sage ou chef de ce monde n'a connue, parce que s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'allaient pas crucifier Jésus-Christ, le roi de gloire. Selon qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues,
de choses que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées dans les cœurs de l'homme, mais des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Parole prophétique. Et c'est le commis sur l'angle monakité. Et c'est le commis à nanga et yokati. Et c'est le commis matala moté manangate. Mais c'est le commis zamba bomba pour na ba oyo ya lingi na tango na suka pour na ko révéler sagesse infinie na ye. Ngato lobi boye. Ngala za instrument inutile. Ngai na za kaka muto nzamba utiliser. Et ce que je sais, la prophétie appartient à l'Éternel. Mais le plus important est ça oyo m'a quitté. Parce qu'après avoir annoncé le message de Ézéchiel chapitre 34, le verset 5, c'est Tolobaki que l'Éternel a dit. Voici la parole de l'Éternel. Je récupérerai mes brebis. Vous n'allez plus les paître et vous n'allez pas vous paître vous-même. Donc, Pesaki de Chronique chapitre 7, le verset 14 au verset 21. Aussi haut que te placée cette maison, je la ferai tomber. Et sera un sujet de sarcasme et de raillerie. Et quiconque passera à côté de cette maison posera la question pour savoir pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette maison. Et les gens répondront parce qu'il a abandonné l'Éternel et le Dieu de son salut. En fait, le lot, c'est un simple instrument. Seulement Dieu est en train de susciter une nouvelle génération pour nous présider la destinée de Congo. Mokanyo sortant comme une crise. Bakota kana procès avec Dieu en accord avec Zacharie chapitre 3, le verset 1 au verset 4. Mais la carte procès wana nzamba benga kaba prêtre o bazo représenter bénédiction na protection nzambe pona libota wana. Na kati ya famille na bino za basena nzambe. Na kati ya Congo eza basena nzambe. Tangu makambo bandiko beba. Mboke zo kota na ba problème. Nkolo a convoqué ba prêtre na sainte convocation afin que akata likambo na ba prêtre. Maintenant, ce qui est ici, atindaka émissaire à sa mutoyo, ayaka ko rappeler batumi bale basignaki contrat. Tala yo lobaki ko sala bozo salate. Tala yo pour la kaki zo salate. Soki otosi, tala makamni na nga sala. Soki po otosi te, tala bila kelima be kolanda. Alors prophétie ebimaki par la volonté de Dieu, mais ça sous prophétie à Baweite. Bawei bakei, to respecter bango. Mukolo, nda yebi, et sikani ni bakofandisa bango. Neto pekisi lelo, culte ya personnalité. Ndeko, naza mutu pamba. Rendons gloire à Jésus-Christ, qui est capable d'agir avec moi, toi ou quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, ceux qui ont moni to zako sakola. Et ça pour la toza maëlle koleka baninga mususuté. Et ça parce que biso toza présenté au public. Mais c'est l'affaire de toute une génération qui s'élève. Nena boye. Et là que ça la souci est-ce que peuple congolais na oya moni déjà ça yoki. Ce qui to yebisi o nzamba sa koloba ne sengali atambola. Est-ce que koyoka? Na ba pasteur mi baleli susu bazo linga bakende. Ce qui to lobi to benga to yebisa. Est-ce que bakoyoka? Mama malo bana nzambe ezali lokola nkona soki uti likolo lokola mayambule koyi na mabele epola kananu na mabele mais tango za kopola bato baza kochola tango za kopola na mabele baza kofinga mosakoli tango za kopola na mabele baza koseka mosakoli mais tango baza koseka mosakoli na se na mabele musala ezo salema ndena boye na lobby majorité comme opposition. Est-ce que ceux qui te lobby, voici la pensée de l'Éternel pour la République démocratique du Congo, nation prophétique. Est-ce que Batubako Yoka? N'y a l'autre dans la souci moko, toza kolele lanzambe. Après sabiso mayele, pour être la simako ningisa angle évangélique. Kolazo kote na angle politique. Nazomona ba konzio babandaka depuis kala. Baso kufa moko moko. Baso kende. Pe nazomona mupepe ningisi mboka makasi. Mboke komi lokola masuwa
ezanga mutako kumba yango. Mais toloba nini na likambo zoya. Toyebisa nani parce que nzambe tango zoloba. Aloba kapona ko permettre biso to sa disposition afin que likambo ane yate. États-Unis, France, Belgique, basanganaki, menayebi mukolote. Bakaneli Congo basala likambo ya grave ya katamboko. Mama kileza liboso ezotandama tozotala. Est-ce que batu bakoyoka soki tolobi ke kolo azosenga to sala boye tokende na nzela oyo est-ce que bakoyoka et comment ça ngai pe pasi ya kofanda kokanisa ke batu azokufa toza koloba batu aza koyoka te et si quand même batu bayoka babani kokangela ndeyo ndebo etolobi na mikolo zoya un mouvement va souffler du côté du monde politique. Toute la génération traître barotika la terre jusqu'à ce que l'Éternel exécute jusqu'au moindre détail, en accord avec Jérémie 23, le verset 20. La colère de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'il ait accompli tous les desseins qu'il avait planifiés. Et vous les découvrirez dans la suite des temps, afin qu'émerge une nouvelle génération des serviteurs de Dieu qui vont donner un modèle afin qu'une nouvelle génération, il y a battu de l'Orient et de l'Occident, bako présider la destinée politique yamboka. Maintenant que tu as la tosengi boye, ngana za mutupamba, tokozonga lisuna ngomba tokolela nzambe. Tokozonga suna babondeli tokolela yebu. Toboya na biso kwa munene. Lelo ya kofinga roja konda. Etala mwamba na mato iboye. Ngana zwa kakaka. Na biso kiboye baki pona nini nkola tiki biso mato etele maboye. Soki boye baki pona nini nkola tiki biso tozala ya kokonda boye. Bangonga musu tolia katozo zango zolela. Parce que nzamba bimisi prophétie, tali prophétie. O tali moko lobi nkolo yokela Kongo mawa. Likambo ele kate. Mezo zonga. Ezo zonga. Meto komona na mikolo zoya. Mupepe makasi koti na politique. Nazo mona génération traître. Quand je dis génération traître naza ko annoncer. Ba o basalaka na mokonza liboso. Ba bebisi. Ba koti na mokonza mibale. Ba bebisi. Ba ena mokonza misatu ba bebisi nkola bi okota ya minaite. Tikate molo balanzambe ko kisama. Po ete mboka na ye ezonga na maboko na ye. OK, voilà. Évangéliste Roger Baka to zongi non na likamo parce que ngamoko esalinga nzoto malili parce que tant ataki be mission na o annonçaki il y a ma servante, un serviteur de Dieu, parole de l'Éternel et Ochoko Kisama. Mais il y a deux pasteurs où Yozolo Baki Amine ne Bakokinde Papa Nanga. Comment est-ce que et là on peut coquer l'ongwa? Parce que et c'est le moment on est lobby parce que là ils ont un moutayo qui prophétie nous sommes nous sommes on a lobby. Mais après accomplissement nango ndeya ka osala ki omona batu bakomisiko ko banga neti bo message na wana osala ki e comme tambola. Siko et batu na siko fo batsani. L'Éternel n'aime pas la mort d'un pécheur. Azarana posa mutamasumu azonga ayambola apese bo moya vivre. Mais le problème c'est quoi? Nalikambo za kotunanga batu mibale. Basali na nzambe bakotisi magie na kati na ecclesia. Basali na nzambe bakamati o pité zaki libanda bafandisi yango na kati na ecclesia. Basali na nzambe balati les vêtements de l'iniquité, ce qui fait que à tout moment tant que les ma porte la bonne Congo, terre se présente. Or, Moussala diable za kanini. Tant on tamba ninga visiter Congo. A bengi ba prêtre ba telema. Ba bengi ngo plateforme église de réveil au Congo. Na mikoleza koya. Oyo nyonso ayebi kaza mo kontina kata plateforme wana. Liweza koya. Eza ko panza eloko wana bitumbe ko bima entre bango na bango. Na mikolezo ya oyoka basana samba ko swana makasi. Mais tant que vous avez wana, boba keli wana bango za musika te. Ndana boye, église il faut songe la voix na yango. Église c'est la considération te. Basali na nzambe liboso na bakonza mboka, basali susu na valeur te. Nani akoyamba mosala nzambe, asa la peine kobanga. Alors to sakana kame basali na nzambe bango na nzamba zo bimisa. Ndana boye, ngai na kosala yanga musala. Na kozwa téléphone, na kobenga na mibale wana. Na bengi moko na yebisi enkola bisinga na yebisa yo bongisa sala ba papier na yo ozokufa pona nini pona likambu boye na kobenga mususu pe na koloba soki na silisi koloba omani zambe biso za instrument inutile to saka na présence ne pona nini apesa ka prophétie de manière générale
Mais ce qui est une semaine, 2 semaines, tu as un mot, tu vas dire opéla. On va nous regarder ce bima allez loba. Loba, que neko sakola na ina ko sali kambuna ngai. To ko sala musala. Mais là to sengi basala nzambe. Bolongola kisi na kati tonga na nzambe. Kana na nzambe telemi makasi. Bolongola franc-maçonnerie na kati musala na nzambe. Bolongola enseignement ya ban géologie na kati musala na nzambe. Bolongola enseignement ya ko bimisa banyoka na kati na musala na nzambe. Bolongola biloko nyonso ya bosoto bokotisaki. Peut-être que l'Éternel aura pitié de vous. Nazomona moko ya munene. Yambo ya kufa abeli liboma. Nalabi ya mukiete. Ya munene. Mwana mobali. Mokolo. Pena kemo sika. Toko pesa précision. Naza mutu pamba. Kolanda ngai te. Makambo ebele boko zela toloba. Tokoloba te. Nzamba si alobaki to vandaki. Tozo zela kangu na ye to sakola. Post génération sika etelema. Ko inangai tende konangai. La génération nyonso, à travers 1 Samuel chapitre 3, le verset 1. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et les visions n'étaient plus fréquentes. Mais Samuel demeurait devant la présence de Dieu. Kolo, ezana batu bazala katina kolo. Bazali toujours kosale lanzambe ezaka ngate. Bazebele na Poto, bazebele na Kinshasa, bazala ba province. Mais lokoto sengi boye. Est-ce que ba konzi mboka? Biso no sengi binombongo te. Eloko to sengi tolongole loko eza liboso. Mupepezo ningana. Congo va décider les États-Unis. Va décider la Belgique na France. Ainsi dit l'Éternel. Balingi ba panza bitumba na kati na Kinshasa mupepezo ya. Neto tuni. Boko pesa biso ngonga. To boko zela lisusu. Oyo prophétie etambola mokili mobimba. Esengo nini to sana yango? Ya komona kama kamtoloba kezo salema. Soki batu bakoko anticiper likambo wana. Tokote ya nenga tolobi boye ekotambola ba bakoyoka kola pambola yo. OK, évangéliste Roger Baka ba pasteur mususu ba ko mwana tsokomi ko s'acharner na bango ba prophète ba façon na ya ko lobela ya ko loba ba mususu ba ko mwana tso lobela bango indirectement ko moko taper moi confusion et puis ba to ba yeba évangéliste Roger Baka comment peut prophète pour ba mususu ba zo comprendre té au mona ka ba vision parce que nzamba pesa mutu na mutu likabonae aux évangiles entre-temps posa prophète ou bien nzambe pe alobela ko pe na ba vision na pamboli nkolo. Normalement ngai mission nanga ezali na Actes des Apôtres chapitre 26 le verset 16. Je reçus le même appel que l'apôtre Paul. C'est-à-dire lève-toi, tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparu pour t'établir ministre des choses que tu as vues et pour lesquelles je t'apparaîtrai. Vois, je t'ai fait sortir du milieu de ces peuples vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Moussala Langazali, konfongola bana nzambe misu, en annonçant le vérité fondamentale de la parole de Dieu, qui jusqu'alors les qui renversé. Faut tout zongi sa moboko, avant qu'on ait une bosso. Soki to zongi si moboko te. Nazomona basali déjà ligne. Nazomona batiepe Singapour na bato ba kokoma na élection. Mais nazomona départ na yango bakangiango. Ndana boye na sengi to lukano kito bongisa lanzambe sinote toko fandaka bakotuna ka soki naza mosakoli nazali un simple serviteur de Dieu na lobaka ngona en français le moindre de tous le plus petit de tous les serviteurs de Dieu mais seulement nazui charge moko ya makasi mokumba moko ya munene wa banguna bazebele tongo midi pourquoi baluka balalisa oya nganzoto na mabele. Heureusement, dans Actes des Apôtres, chapitre 18, le verset 9 a dit parle, ne te retiens pas. Parle et ne crée rien. Personne ne mettra la main sur toi, car je suis l'Éternel et j'ai beaucoup de gens à sauver dans cette nation. Bisoto pamboli nzambe. Neto lobi boye. Tout ça, le problème n'a pas de mon côté. À chaque génération, kola bimisaka batu. Oh balingaka compromission te ndela boye tolobi basali na nzambe nkola pambola bino na mosala bosali mais na ndimite que il faut osala motema makasi parce que tango nkola pemba ki liboso akoza mosali ya mobali ezala ki kaka nande ko Flavien bolandi elema ezana mosusu etali mboka avec précision ezana mosusu etali ba kondi ya mboka avec précision. Mais comme 1 roi chapitre 22, le verset 5, au Kititi na Salobi, Josaphat dit au roi d'Israël,
consulte la parole de l'Éternel. Makanisi ezebele na bakonzi ya politique majorité opposition. Mais tu as bino bon kola pambola bino pona maele makasi obozana yango. Mais boza limité parce que bo koti na conseil secret en Zambete. Pona ko ba nini oyo azokana sala nini sengeli bo sala. Pona to keba na mabeo bazoko bongisela biso na kati na mboka. To fandi kimia nkola pambola bino. Soki maloba ko simba bino. Toza la posa to convoquer Saint Joël chapitre 1. Tanganyoso convoquer un jour solennel pour l'Éternel. Oh ba vieillard, ba maman, bande comme bali na basi. Tozonga epai na Nzambe. En accord avec Daniel chapitre 9, le verset 4 au verset 19. Tozonga la tolelelaye. Peut-être qu'il aura pitié de nous, il va se repentir de ce qu'il a planifié de faire. Nzamba Pambolabino, c'était le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka, commis pour la restauration des valeurs spirituelles inversées. Okay. Voilà, toujours chité Nabiso déjà, il faut tout dire qu'évangéliste, Azakina Banzéane, tous yeux PK à pied levé. Bon, évangéliste, ceux qui te comprendre, Nzambe Azolinga as boma, génération, pasteur, Elibiso magie, Elibiso franc-maçon. Biso marambo belé na kati ya église pour comment on appelle na ndenge pa ba miracle ndenge comme na pe na église belé oyo comment ko salama batu banyama na nzoto marambo belé comment ko salama na ba église to juger na biso église mokote quand batu bazo moni na batu bazo interpréter na façon ba par là nzamba zo linga aboma génération ba pasteur o bazo tambo na ko banga été assisté mususu ou comment. 2 Pierre chapitre 2 le verset 1 au verset 2. Il y a eu des faux prophètes parmi le peuple. De même, il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront surnoisement des sectes pernicieuses qui, reniant le maître qui les a créés, ils attireront vers eux une ruine soudaine. Et ça a été, à partir de la secte, ici, il y a franc-maçonnerie, il y a angéologie, il y a judaïsme, il y a kolata bato, je crois minene. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et donc, quand on a effacé toute une génération, on va compromettre Malobi Boy, à côté Kandambu, pour ne témoigner sa génération, ma beni ni bango basala qui contre Mboko yo, oye memi biso ne siga to komi lelo. Kolo azwa lokumu. Ngala saka kamutazo mema maloba. Maloba mokumba makasi. Ya solo batu bako sepelate bako finga. Ya solo batu bako sepelate bako loba. Mais est-ce que ça la mutu mon côté? À côté le maloba, non, trop c'est trop. Il est temps. Ton luka moyen, ton vanato sur la bonne avenir d'Amboka, à la lumière des paroles prophétiques annoncées par l'Éternel. Kola pambola ba kondi. Kola pambola ba pasteur. Kola pambola ba papa, pambola ba maman. Mais bisa koli Nzambe et si elobami. Mosusu balobaka na télévision te. Pourquoi? Pour éviter au réveil ma sensibilité ya ba konzi. Mais na botolobi Nzambe azala posa mabe na mboka te. Tout dépend de comment nous allons gérer et exécuter ces desseins. Parce que dans Jérémie chapitre 23, dans verset 21 à 23, on dit s'ils avaient assisté à mon conseil. Le conseil de Dieu, c'est lorsque les gens qui marchent dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, qui connaissent l'intimité avec Dieu, par la prière sous l'inspiration du Saint-Esprit et la prière en intelligence, plus ils soutiennent la prière en esprit, moins il en restera la chair en eux et ils seront capables de libérer, ainsi dit l'Éternel, pour donner une direction que le peuple, parce que tout ça peut être peuple congolais, Azaka Kamutuna Likolo la Batu. Sur le nom des gens, croyant que Batouana va sauver les Congolais. L'Éternel, le Dieu dit, la vérité ou le salut ne peut pas sortir de la bouche d'un franc-maçon ou de la main de quiconque aurait touché la magie. Et quand ça ma tête, ma casse pour ma président Boga la Bakisiwana. Yango photo son pas in Nzambe. Kola pambola yo mama. Monsala tozo sala pas si tozo tokaboye. Nzambe moka bil futini na kopesa biso. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup, évangéliste Roger Baka. Quand il y a qui vient nous rejoindre vraiment, évangéliste Tom l'a été parce que Azaki na Banzela nae quand même a pesibiso temps oyo
pona a édifier mutna mutu place aux âges, j'espère que au bendi par na yo. Donc ils a raté que évangéliste azolo baka pona ba pasteur azolo baka ils appellent yo pesiko vando zolanda nesi ngande na zawe na super nanga. Donc mutu na mutu e ba communion na nzambe comment aujourd'hui il est temps ceux qui m'a bémoko eza ko changer yango. Évangéliste un dernier mot par rapport à émission ce pona biki na ko landa pe na ko lokol. Ozali nzambe nzambe na tangoe. Ozali nzambe nzamba makoki eloko nini olembana nangoe utamo kili ebanda na likambo nyonso jamais ozanga solution eloko nini oloba esale mate yango na epana yo nkolo osalelanga mbika mwana yo soki mpe ngongango ekoki te otiata elembo ya kimia na motema nanga yawe ozana naye 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 kolo naye 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 mwasi nini oboya ye abota ye mobali nini oboya ye asala mwana kelasi nini oboya ye asilisa ye esalema te mpe nayoka te yango na ye epa na yo kolo osalelanga bikamwa na yo soki mpe ngongango ekoki te shilo otiata elembo ya kimia na motema nanga Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu m'as donné ta parole et je l'ai annoncée à ton peuple. Maintenant, glorifie-toi dans le nom de Jésus en appelant à la réalisation toutes ces paroles jusqu'au moindre détail, afin que ta nation revienne entre tes saintes mains. Je prie pour ceux qui ont suivi ce message, que le cœur de Pierre se change en cœur de chair au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le réveil entre au travers de cette émission et sur qui partout où ce support va passer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Je le vois s'accomplir dans nos vies. Et cela est établi et nul ne peut le révoquer. Congo, reviens entre tes saintes mains. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok. Amen. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je crois que Batunios, on a 4 coins du monde. L'évangéliste nous a vraiment édifié par rapport à la parole de Dieu. Ndeka na utako loba, mutu na mutu, ozu par na yo, nga na zu par na nga, yopi mutu kolandanga, okozo par na yo. Donc ezalaka ate que évangéliste appelle ça qui message pour na batu boy, mais peut-être yo mo reposer na ligne moko, il y a bien été, il est grand temps ya robongisa communion na Nzambe, pas Nzambe retard ezala raté. Donc car donc il y a qui parana été. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Prochainement, tu reçois ce évangéliste pour Maramboloba vraiment Ezebele, mais tout ça qui a à pied levé, émission qui profite, mais à sali quand même. Donc ils ont juste pour nous édifier. Nabino, peuple de Dieu, autour de l'émission. Donc je dis un grand merci à Herman Emporio qui est derrière la caméra, de la nation Tonton Banda, Pichu Mangaya et à la grande équipe des Cléboa. Quant à moi, mère chef, je veux dire au revoir, on se retrouve tout prochainement. Bye bye.